Numéro 1 na Congo Brazzaville, il y a des comédiens zanan. Numéro 1, il y a des comédiens. Bonjour, bonjour, na ba téléspectateurs, on so balandara émission Passage obligé. Et là, tu es sous na makambo sika pour toujours toza na pour na makambo sika ko présenter ba artiste boye ba parcours na bango. Yo komona ka mutu na télé, obandi ko critiquer, obandi ko loba, oyebi paso ya zo mona te, oyebi parcours na yete yango tozo sala boye pour na ba fan, pour na bato balingaka cinéma, musique. Baye baka vraiment ba artiste ndenge nini ba pasaka ba vie na bango. Sans oublier ba lobby ingénieur justice na sima caméra izo sala biso bien makasi. Événement ezaka ka moko le 28 septembre, droit d'entrée na consommation 1000 francs. Wapi boko découvrir sous ba talon ya makasi ya Congo Brazzaville. Dans quelques minutes ya tozo le président Obama. Tote ko loba tozana président Obama. Bonjour président. Ouais, bonjour maman. Bonjour. Ah, kitoko pele. Ezo mona des choses kitoko ne. Président Obama ngana yebio, le reste presque ba yebio, peut-être na mikila mindele. O ba koko mono na ba télévision, na ba réseaux sociaux mais ba yeba ka vraiment kombo no penate. Ouais. Et au sala bien à moi présentation. Merci vraiment. Na bato ba yebité nga comme na anda ko za innocent. Ah ouais, innocent. Il y a théâtre Obama. C'est ça normalement. Parce que bakasa Obama ndeko mona ngape babota. Babota mais c'est ça. Yango moni be monsieur permetaka batu baye babino bien président Obama. Oza leader to président. Te nga na présenté. Président mutala mbongo. OK. Nga na ka leader fondateur. Ah. Leader fondateur ya groupe nini? Groupe Nouvelle Vision tout Congo. Ah. Nouvelle Vision tout Congo. Tout Congo. Congo mbimba. Ngati ya ba mususu ba limité. Ah. Ote nga mokolo kombo sika na kombo lycée ba yebeta. Obandi awa yo mto bandi président Obama leader Obama ngoti koloba parcours na yo ya art po ezana bato ebele ba fan na ba non to yeba pe parcours ya artiste na biso parce que kozala artiste eza produit yo za produit batu o balinga ko balinga bayeba obanda wapi obimela wapi na sala yo ozala dans le monde ya art et que ça la moi bien to découvrir. Ouais, merci vraiment la question là. Bato ba yebité faut boye ba pena ndenge ndeko na bino leader Obama ndenga bandaka nga bano c'est pena théâtre makasi. Tona ni petit quoi. Oh c'est pena théâtre. Voilà pena journée à rap ya DJ Love Me à Kamba. Oh mokolo mangenja. Aki artiste comédien. Ah ouais. Oh, aki artiste comédien. Papa Njube international Biko Rouge. Akoma pe na Kenya, akoma nembila na Kenya. Voilà. Donc tant akima moké, bon ta ba répéter bongo. Ngana ko tela bonne ba répéter. Sona ina parler ba bloko bongo ba sala ngambo sala on a parlé. Mais vu que ce qu'on a qui n'a besoin ça, non tela siko na groupe wana bana mike bakiti. No kende kuna ndenge ni. On a 2000 combien? Ba 2007. 7. 2007. Na hôtel à bonne ba travailler que donc après ndeko nanga moko papa lititi. Donc ba mbote penda ko ça za vraiment ça na comme artiste de yaye. Voilà. Donc quand on a zoki gunango il a comme déjà na mouvement. Akoma da leader. Ate akuma na groupe nga na hôtel wana. OK. Quand akomi kuna ba no travailler. Na fele ka ndako bana ngaka ba o twanga. Obama obike il faut comme artiste ndenge nini. O te ngaba ndiko to sa théâtre bani. Parce que et c'est lenga mo eloko mo be quoi donc. Eloko mo étrange. Il est artiste. OK. Ah, beauté il faut tout qui na commission kombonga, tu ko makambo. Abilanga tout qui na commission kombo. Asinga pe toké. Chez leader na parlé, attaqué pe leader abima te leader, un meilleur artiste. Aningi pe intégrer groupe. Ah bon ouais. Leader atelinga abinanga mekanani. Na meki loko abinanga aseki. Abinanga te. Bon, yaka na 14 ans na rep. Ngape c'est bon leader. Na kebe parler, donc na motela ka R. 14 ko ki pe na sokoli bani na IP rep na mabatela mokili déjà. Oh pour c'était bon, un artiste mon pa ya il faut abanda kutu à ça la test, ce qui c'est bon to zoai. Mais ça mokili bon, ngana la tika jouer ti. Tu vas jouer tu vas faire le test. Test ndenge nini jamu nganzambe o nini. On va jouer nini. Bon,
bato na groupe te simba te bisi tona toko former bato te bango ba kaka bongo poso la kisi bango ba yebi apo sala boy tout babudanga te leader habité faut te bien une chance la mec bonjour bato suis bonjour nazolo ba to fandi quoi mota yo kangati ngongo na se ozobanga bato bima nakobanda weka bato te leader biso yete po tika tout oui moni mot bata boy baye ba théâtre le pe okanga pe mboko pe bumuyo kapi bato ba biso balonga na groupe nanga balongola arrivé nanga bato balongwa bakimi yo te bakimi do bato bakimi ba loko zo toufer bango baninga kinga na zala te po ba moi kinga na nani amateur donc moi qui va travailler on doit perdre du temps na bango OK omoni yo ba ko obligé donc balongo na mouvement pour nanga l'idée avec que ninga kinga habité moi na fanda imagine que na sali même un mois na ka rep na travailler te na mata senti donc na yeka na balé na kina ziwa c'est on to répéter na ba bon toujours ba bon na balé na tiki ka bongo ka amona noki mananga théâtre na ka pe na te so na ka pe na fa na nga casque bleu akoma pe mbila nga to kima la biso pe to kuma na so na palais parce que imagine que na ba 2008 hein on a 2008 ba 2007 na ko hotel ka bango mais 2008 ndé personne na bandinde voilà non qui ne voilà moment on a batté ka CD 1000 francs au lieu CD comme 200 CD 1000 francs à que ça ba CD ni na tina palais na komotala ba biloko so ba osala ngape na osala ba biloko so ba osala ngape na osala na travailler na palais parce que ma so même kanga groupe wana et puis la banso ndenge nini aki apanja pe akino créer pe groupe na ye parce que mo kilebe ka ke Obama aza artiste ya les jeunes promet ya papa Njubi OK siko bato babi ke Obama donc c'est un bosseur mais nga na kati na mona na motaka eloko ati maintenant non ke na rap ma sana bato Obama jouer na ko jouer nini nga la bi na ngelo côté OK bato Obama ba minjela pa ya je pas Njubi nga na yebi la côté bato so bien nga minjela ndenge nini ko nga yebi na ngati funa yebi na ngala mata pe na jouer na yebi na ngati na mata ndenge nini donc na ko obligé na kana ka njoto je vis que comme ça rentrer na ko ta moi 100 francs moi na mokema 10 mitaine nga mona simba bala roi na mona ka be leader oleka Obama yaka nga na masa na mwana to ite et bino mwana répéter ni to vont sérieux ah t'es leader toi qui na il mamu to ko tika lobby banini mais to ki spectacle na poto ce qui bona bonga bus buto kindi na leader na bonga bus na futi masana bus to komi na poto obike ko koma to komi na poto ba artiste ko yo jouer bazate faut maquiller Obama a jouer nga no jouer ni tandis c'est aux la yebe le côté bazate la yebe na ngelo côté faut no jouer ni on a vérité Obama faut travailler ka bon ba c'est maquiller nga ba pinga bonnet ba pinga na veste na kama na bagi na lataki Obama mata ko jouer na masa na ngona comment ça na sko abeta sko bora ya dino la Obama siko akende sobe mina lobi na buka matanga tojo kuna contrat ya Télé Congo na buka matanga donc ngamo siko so lekelanga beto ka esa ba china la chonga ngana sala ni la me to zwala na mo sakana te na fandi siko nzambe te ba buka ba na ota na palais esalinga pe apona mala bato ba no budengo na tango spectacle sinbongo ba jula Obama obike na mutu senti que moi eloko mo bena kati non mais faut qu'on ninga ka boulot siko il faut comme mutu mo be 14h ou ya dana rep vraiment motivé ko fungola ba voix ba nini tout ba bloc on est ça là pour ozo jouer nani voix ya pa ya ça nango mais bato ozo yoko vraiment bien te donc faut ko fungola ka ba voix ba ni bloc bongo na yoki be conscient na zone la tiango le lobinga na muteli c'est 13 ans na balé la kina juba ba bon na tiki na kangi bebe la bono fungola ba voix lelo ngango Obama yo ngango Obama ya bato ba budenga na lelo batika théâtre ba kuma ba fa na ko betanga mabo OK
sikoyo président Obama leader Obama tokolandela baévénement outi kosala ebele goya makasi osali mpena baévénement ebele d'abord félicitations na baévénement bongo na Congo Brazzaville oresir yango mais na kati tomoni basponsor oyo lokola Congolais, la merveille, ACC, vraiment va soutenir qui au makasi hein. Ah tika. Va soutenir OK. Là comment on appelle? Congolais. Tokos pour bilanga tenefu. La merveille. Première édition nanga apia ngambongo posé Air France asalanga faro mokili yakaki bamonaki donc c'est le kuta image eza baloba ke bama akosaki Air France apia ko eloko te be sapia ke eloko te bama bamonaki ndenge be sa kana ba produit na mbongo nenga apia kinga posé Air France abwa kinga mbongo sana tina vie nanga Firenze elo ba buka na Fespama ina koni na Kermesse ba faro te kinga fort. Mais c'est que deuxième édition, dans cette deuxième édition, il y a besoin de sponsors pour on a pas sur la qui vraiment batuba matakuna ya qui pauvre mais quand même batuba mataki moi causation ya kaki. Dans la première édition batuba parmi les sponsors Camille Balem doit répondre à qui? Nani kaka nani Congolais na la merveille. Bon les restes. Voilà le reste wana batumisusu on local à 4-3 000 na ko ça demande en retard moi ba ya kakiti après deuxième édition la bila bango te pona parce na sala spectacle moi likola ngoma quoi mais quand même moi na ba mbonga ba déplacement ba sunga yanga mais quand même pe ba ya kibo tourna magina tchaki le plein on a deuxième édition troisième édition na ocho beta Congolais ça va la merveille na ko autant on te prendre poser Air France auto kufa la maman na no ngwana vraiment mokoloba kuna maman na samedi nga spectacle dimanche akwa ko yati voilà comment on l'appelle ACC et ça lingelo otiki nandeni nga naza membre ACC yo membre ACC oui na membre ACC oui mais moto amemanga ACC vraiment parce que ça mulimo ne peut pas nakimia moto amemanga ACC eza défunt RG oui moto amemanga ACC soki bitolo bakaki biso to ba batali boso ouais ya banda mage so to yoka yango ke banda so wapi me bato babani pena batemisa ngo lelo koma pena ACC za lelo ya biso ya biso moto to sala ngo ba ACC koma bongo tana tia ACC na sponsor ba réagir ngelo moté ba yaka kina ba on événement mais to mona ki po bukuna na ba matos ba caméra eza bloc eza na mwana ta téléphone na pambo ya touche yaka ati ba betio 12 tondeni ba yina bango na betio 12 na soutenir ça moni ko soutenir voilà ba na bango te mais to mona ka so mota kufi association ACC pleure artiste tel de ba dilanga na mkono kufa bongo ba sala bonheur la gande ba sala bongo do ba mingi baza basé na mais so na lo banini Otomo na ngala matanga elja kufuku mona ki bondero la bomo nene basalaki. Moi si ndeko na ngo meti akufi ba to moni bondero la monene basalaki. Do bazela ngala kufa bongo basala ba so comme na tout événement na yo basali eloko tata. Ba so nga ke ba bloc e bima yaka kiti. Parce que lobby yo tu nga émission. Numéro 1 na Congo Brazzaville, il y a ba comédien zanan. Numéro 1, il y a ba comédien. Oyo moko yebi pena tant que leader Obama na kati ya Brazzaville pour oza ancien na makambo. Oza ancien parmi ba anciens oza na kati ko yeba. Même maintenant 17 ans hein. Oza 17 ans hein. Donc oyebi déjà numéro 1, il y a ba comédien na Congo Brazzaville. Numéro 1 ndenge ma beti. Pour numéro 1, faut tout le monde la makambo sala. C'est ça, il y a sala makamba bien. Baba le numéro 1. Parce que on oza posa ti yo ko yeba muto sala. Moto ko nga Obama ana ni kaka petit na ni kaka na ke leader na nango na kaka petit tant autant ba numéro 1 na ba mboko to tshela ka ba président Air France OK ouais pour yende moto azali numéro 1 na mitu nga ba le seul artiste na Brazzaville ana mutuka président Air France le seul artiste na Brazzaville ouais na mutuka taxi to mutuka ko 4 pneus deuxième négozana deuxième toi on a besoin de 5 deuxième ne pas batanga ne poison ne balobaka poison malewa pa lobaka yebe ndenge balobaka yebe ne balobaka poison malewa pe ba poison malewa
aloba ye pe aza patron zela na lipoza to za un peu sérieux alobaka ou bien yo yebike aza deuxième position na lobi mabe oui mabe donc deuxième to tia président na classement na yo deuxième position président Malewa oh ye moko alobaka na yo pour confirmer yango troisième position ambassadeur B10 patron côté aza ba gros bisous ouais patron aza troisième position patron OK quatrième hein quatrième te basika wana président Air France président Malewa ambassadeur B10 esili po to mona ba ya biloko to tongola ko nomi moto ka boité po na mona makambo ngo basala OK Malewa quand même azo défendre avec ba voyage à Bunda avec ba point noir ko jouer B10 ambassadeur patron Air France patron na président B10 bongo parce que za moninga na yo te moninga te a sala boulot na yes mais parce que bato bazo koma bazo le batro pour avant qu'on les can émission to tchaka na ba statut bato balobi poser biso leader Obama question oyo pourquoi ambassadeur B10 a soutenu kaka yo pourquoi bato musu soutenu kangate wana mto lobi ka yo te voilà au moins siko nini comédie à Brazzaville comment na baclan na Brazza bino bato ya kombo bona bato na bino ouais oh na évité mais bongo oh ka nde comédie ngozo kende boye mais ça divisé yende na lo bana bino bato kombo bana kaka kombo te komata masengo te kokeba makaba njulu kuna bwana na bato na bino to ina talanga punga na talanga tapena bato na biso to longoli to ina na bandaka hôpital talanga te kokende wenje apena bato na bango siko bamona boke leader B10 asunga nga po nini po nga na motali boso ya kosala spectacle kotia congolais sponsor pour B10 moto ambassadeur nango tant ba répondre à pinga mbongo aina ba produit a pinga bon po ninga na nyonga te ke bon B10 na spectacle nanga abimisa ki bloc moke na spectacle manyata mimi bus yumbo oyaka omona mema bus na spectacle ya président manyata congolais ezana ba jus ya 150 150 il y a 200 250 500 imagine que ba po miki on a même ngo 100 il y a 100 francs 100 il y a 150 100 il y a 250 100 deux blocs tout 100 imagine la ndengeni il veut belé donc manyata pe kaka ndeko B10 non bato balobi pona yo pona poser manyata te pona yo mais nyonso yo salaka ye asutenaka yo asungi déjà manyata apie mbongo amemi ba produit bon basala ndenge comme ça sali na deux personnes ça na deux personnes mais bango pe ba ba spectacle ba tia soka yite bolobi ke donc be saka moto Obama OK siko ta bo sala to ba clan de uchu ba clan bongo tous les clans ça ba leader nango ça oyebi bango te ngana ya poko tanga non to tanga kuma ba otangi 3 personnes o ba patron na kata monda ko na mo sa publicité na bona émission na siko bango wana misato wana ba jupeka mbongo na art ou bien ba ju mbongo hors art bon président Malewa azoli ya mbongo na mosalo ya osala ya art voilà B10 akomo ambassadeur afandika bote a osela côté ba zueta na ba art na yende akomo ambassadeur amoni siko ki na tinga makono Obama na ba pasa ba comédie banité donc na comme na tika la kaka na pasa ki ambassadeur OK ya ba publicité ya lokola sai no a Joasu akonga moto ba publicité bani ya pe lokola B10 sa bongo na minute dans la minute sai ya Congo B10 OK après président Air France ko alors ka président Masumu donc président Masumu à Congo président Air France comprendre ngo siko OK na comprendre po bato musu balaki na Congo awa président Masumu azate te président deso ida moto so yaka déjà a telemi mona makamo boy awachama liboko na poche opia pe simbi siko bino bo opia ti siko to sani ngama na mi voter na ngai yo voter no ye est-ce que ça na bato oyo ba joueur to na yo pe na Congo Brazzaville par yo o joueur que sobe da Congo Brazzaville oyo moko yebi baza apesa rapé makamba baza moto na tava na ningi pofo ningo yo kelanga papa non ezape nini ezape oyebi de opa bosser ke ope akenda ka moi bien ko bosser na wapo mita ya ça doit kutamana sobe
pamba ko wali kamolo mais photo tuna te nga nakutami na leader nakutami na leader abi nanga Obama po te tokutami na lakisa te ke nga na ai nakangi na ye nzoto invité nga mpe na spectacle na kumba salo nini salo ya na déboisard voilà ok ajoué wana nayibu amilanga bon Obama oleka vonga na leka maki na kama reta na kini mission babenganga tana ye déjà la salle de Alice déjà mona leka suite mais na comprendre ka vie na spectacle ouais to yaka pe wana pe spectacle vidéo pe to kepe palais pa pe takine pe pas qui loger na ba mère to yepe wana pe to solo le pe na vie ta na betika arboué ACP v albi obaidon nanga foka babima po basala choix njela malamu donc nanga ba ratete abi nanga ba pambola kio quoi ouais invité nga kutona anniversaire des na meno na me abenga kutonga na kin na yaka mais moto abesanga moi nyungu esalamaki eza lukamba papa lukamba ye moto tango abike okekin après lukamba tango zonga nde ozonga to kekin naki invité na anniversaire avi mais maketa lukamba yaka na mama Aïda maman Aïda ta ba yona po ba ke pointe noire qui na basala et moi na pointe noire finalement le qui donc on mettait qui ndité ok après tant ba binanga moi il faut bimana kumba isobe de boisa nga na oza komboka kikite ok leader Obama isobe de boisa venez mokolo comme moka pianga ya te bato misuba milata komba bato akutama na eti baza komba bato akutama te ko mais point no sala ki el boisa na eti te el boisa na eko simba te ponga na groupe nanga ponga na groupe nanga bloga we sala ma question na groupe te moni denga na groupe tant on a mona question na c'est el boisa na makambo yi tina luka sona bima riba cheve ok ouais mwana na bwana na makambo pona monde na ba leader au télémission misato wana za pona finance pona mbongo mais bango bayoka kagu ba mbongo ko le ko Obama na mbongo te na ko tanto tu na par rapport ya travail pona to kena ela mbongo parce qu'on a travail tanga biso 5 leaders eza base eza mibali 5 kaka po wana na ela mbongo ba bimisato o ba ko mona malelo ko artiste comédien ju problème tant président Air France a télémi solution que monana nyatanga ba artiste ba leader bango tout azaka ba artiste ozala leader ozala nano ozaka artiste yo tanga bato zo reconnaître que ba poseki 5 na aro no poza ville ko ya bébé c'est déjà à travailler ici te bango te bango de tanga bango te bon ngala na fana kana bato ba travailler ka kasi to mona ba fana kana bato ba travailler so travailler te vraiment na ko tanga kuma émission de poser le côté po yala bato misiba le bake bango ba komi ba Jackie biso to ba lui de finesse na ba pongo nzambe ba ko oh bango ba Jackie po ba benga ke bango ba acteur biso ba comédien lui de finesse akina ni comédien Jackie azanani acteur tangi la biso 5 ce qui comédien pas bon atanga bon ndenge otanga bon moni siko otanga bon ndenge non même na comédie ngala na tambo na kana bato ba travailler ka OK petit nanga AGT couche AGT petit on to tambola nga na eboe to beta ba biloko mo boe et la vendredi et la jour ma bête te ya komisa kiyoko te a komisi nga na pas ayebi ki nga pas ngaza OK na pas ngaza po bato ba ebele akomisa ngane ponga leki bato na nyos donc peut-être amoni plus vieux jour te AGT na tambo na petit wana parmi 5 to compter de AGT to tambo na petit wana AGT to tamboli to beti ba bloco mo bwe moni bo futu biso na rep tango ya rep na to bimisa bato ba bato ba buleka ki abo to bimisa na mais bon to préparer déjà donc c'est un bosseur donc on a vivre quand on a bosseur soit bosseur tena ko vivre na donc AGT aza bosseur donc na kata Brazzaville leader Obama a reconnaître AGT en tant que bosseur OK voilà na quel sous na Maître Paille motalokota chakina restaurant buka ko bolo ko na triomphal dano ça non wala penga ça publicité na non wala pe bureau na oti botambola bien bon so na dui
petit on a jeté na dû na petit na mettre paille na dû Chris Mimbiolongo na dû étoile na dû Nigor va faire combien 5 au président Obama na mboko mubimba mais ya bato na travailler na bango donc bango ba yebi ke asono na travailler na leader Obama na yo kaka bien donc na mboko mubimba Congo mubimba bon ya lokola nga tango na banda osala tango na banda osala obi ke nga na préférer nga sima ke liboso sima ke liboso nani quel sima ta malembe président leader on préfère sima ke liboso tango na ko sala tango na banda osala tango na kipena na cope pena na osala nga na préférer sima ke liboso pona sima na endurance na liboso na endurance te bokanga caméra émission baby baby nani tango bande ko sala obande préfère sima na sima na endurance ke liboso na liboso na sima na makasi ke liboso na liboso sima ndeni pardon dans l'émission bana mike bazolanda biso pardon bana mike balanda émission oyo de faut linga peno préciser sima oyo yo olingaka Mangwa na lobiti ngana linga liboso te na linga na ngasi olinga bacho na sima na endurance ke liboso Lina baba zande ni mwana sikoyo ngata na bana osala na bus na linga liboso na linga za chauffeur te po na liboso ka ba 100 francs sima nde 150 bangi singa oui façon bangi singa o deviango ya vraiment artiste ko vraiment to sepeli bato bazolanda ko babiloko to fa na petit na nga jitu to OK bato bazolanda biso ndengo za boye babosanyo déjà bazoyi bateki leader Obama ngoye zong sa bango na référence beta moi eloko po bazonga ya vrai zaye ala bandeko ne mama yevoe nga moto makam tango na uti pa ya ambassadeur B10 apinga la futa moi mbongo la futa moi à l'école la qui passe à présent Air France apinga mbongo na futa ndako la mona bui ba bébé nia ba botelinga mbongo ba bébé nia abotelinga mbongo siko na osala nini na ko bg bajonga mbongo baduna téléphone fallait que na boutique na osoma téléphone na sika po na luka moyen na benga bango na baki babotelanga mbongo na kepa ya madu na tuna madu amadu téléphone combien abela nga 60 000 ngabe madu pour 40 000 aboudi na ni aboudi apa bela bon c'est bon toi tu achètes le téléphone tu as si mon somba ouais maman de mudé amadu atunanga toi tu achètes le téléphone tu as si mon somba nga amadu yo poli poani esa mutu akoza na si mon somba ne ton émission yala musoma na ngabela musoma na nga essaye de musoma mutoko za nasi musoma pardon ba téléspectateur to yami pena comédien est vrai après na mona ka ba mata bilanga ozo sima téléphone ozo na sim oyo songa si musoma on est sim oyo somba to kana wara e ba nga yati ele bum yo ka tini bo s'abonner na Makia TV Balbi, bozanga te événement est le 28 septembre. Donc le 28 septembre, bozanga te pour découvrir ya makasi. Au moins qu'on se connaît qui, boko se kaya ko leka. Président c'est qui makasi. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup table ba Obama, azar artiste na nini. Obama joue akati na nini. Non, on a s'est trompé. Franchement, même cameraman a sima bukani na kieki. Mais fa c'est ka po dépôt na au moins ce que dépôt bono ya mabato to ke ane senga wa filmer. Voilà comment créer siko tozongeli na ba question na biso j'espère batutu balandaka émission passage obligé bo sepeli na émission oyo partout na yebi ke PDG depuis na le pana makuna akolela ngo trop ya kolekela président on est sana mingi président pour ba artiste comme bazaka ba président ngana leader Obama adversaire onani ngana adversaire oleki nani kasi oleki motote oza sima nani na pena sima moto te na liboso te na pena sima te menasa est-ce olia mbongo art déjà moto organiser un spectacle bato ba ko te beli babi spectacle na yo bengsa no ba famille na yo bato baninga na yo OK no kabela ba billet pour que batondisa famille te bakosi bakosa makambo to moni bato mosusu OK to obike mais alors mon chapeau et ya boy bon au moins sikoyo parce que sikoyo yi ngana makambo imagine que
ngana na ba artiste to ba zavi to sololaka to solola pe bien to beta pe mboka mais na place mobe o bouger moninga na momonga na wasala biloka bien na otondi ça première audition deuxième troisième quatrième na déplacer na ba artiste ko jouer et voeza 45 était là na mboka musika na kena jouer pe na bango pe marqué en mboka nanga ya mbala liboso na selo ka bongo bato tu ba ne fana ba yebinga voilà tu ba famille nanga te ngako tu na nyonga na ba famille nanga na selo ko ba famille nanga ba yiti mais bon retondi quoi bon retondi mais ba lobi pe que soko bengi si ba artiste kuna bateka biye te o considérer ka bango te ni déplacement ni ya komela pourquoi ba biloko ndengwana ke ko bengi sa artiste pena tiki groupe na ya tiki ndako aye ko tio point loko même place ko fanda bango place moko na bana considération zate ata ya ko lia ata ya ko meleza te po biso to za ba journaliste ba biloko bongo tant que artiste na biso photo to poser aux questions o se défendre devant ba fan o ba ko mona yo ke ano za bien te boy est-ce que biloko bongo bon toto ke na kana do ya ka spectacle moto c'est le cas le 28 il y a un spectacle na kombo au benginga na yebi ke ma le besa benginga sono ya mona moto mona sima il faut na zata mona 1000 francs on ko sa moto po yepo retrouver hein oui normalement nga na leader taba daba mona mbonjo nga leader obama okota nga fana ko sa ma débat na pia ma 2000 po yo pe lobi na tongo o vivre na bateau ba na ba artiste na bien so foot appeler pe et permettre ko foot appeler ouais vous mona na ko ya gate na bloqué malo beso ngalo ya kune fona mela na lia to ke fait spectacle balamba raté to ke fait ba je sais que tu me la balanga il faut la lia il faut la mela o lia kate oni le spectacle na lambela voilà tona te OK et tona te ngata na benga baninga ya ke ko ba yo poa voilà OK na bengi ba te belé la troisième édition nango na pi bango ba invitation ba yiti na nyongi na moto te na yebi empêchement et job bango te OK wasi ba yaka kite pona empêchement bien mutema be bon et la motema be yebi bango moko mais quand même ngao ba na pia ki invitation voilà et comme la ki mutu nyonso voilà na pia invitation so na pia kiti no ba ki obama mabe a pinga invitation te a selo ka bengi ngati wala yena bango mo mutu mo jini makana wala ndena ba nga vraiment na tana to makamona te ki bayaka upa ilo kitondaki OK yana artiste nyonso ayaka wana jamais ajonga na mawa yaka obama yo sala bopana biso jamais to yaka lokona to jonga na mawa to yaka to jonga kana sengo yo moto 500 mwa biso po biso ko kuna makana matanga e moninga kufeli te mona ba fuko ba kufi ba WhatsApp amolo ba ko za satimi na suka nango ba pia te bolingo ezate ba programme nino za nango po télé za ngonga ba programme nino za nango oyo ba fan no bakoki kozela na avant fin de l'année bon to za na septembre no octobre novembre décembre sona le bi ba mo etika oyo na organiser loko ya ngamoko ya vraiment ya lokuta voilà pour nana spectacle mo bela 45 na artiste mo bela 45 tu zana fa to beta wana yanga na ye do yanga moko sona biki na septembre te comme décembre nana date na ocha na kosi date vraiment donc date comme na 2026 donc pour on continuer ce que donc nana mboka na okende banana les fini gombo yo bunji wando Weso, Nkai, Pointe-Noire. Ça va tourner, il y a un mboka. OK. Voilà le projet. Ce que vous avez dit, le numéro est 06 406 38 73. La dédicace, c'est la dédicace, il n'y a pas de dédicace. Mais il y a un finganga. Ah. Le binanga. Le banini. Tu vas pénir. Le mec qui bloque un spectacle na bango bambala wana. Bambala? Bambala ndeni. Bambala ko bambala to liaka wana. Oh, wana pekima. Kama spectacle bambala. Le spectacle na bambala wana. Spectacle bambala. Izalaka. Moninga azotia les plein.
na mboko na sebenga pe ba artiste ba uti Pointe Nord ba yi na loger bango kolia na bango na futi bango dépassement ba jongi ngo répondre ça ko répondre caméra ya ngona yo obeta ki mpiaka na pesa 20 personnes le mot tondisa pesa 20 personnes le mot tondisa mais Président Libaku a ota date acha date ayebisa ko bongo aba na kutu na novembre mais na comprendre te bonne ba fiche limité na ba na kaka na label na nga to travailler na na manager na nga Ferrol maestro manager ayaka to ko travailler na ye to ba sponsor na spectacle wana il faut abuka place on parce que bango ale mo tondisa il faut tondisa oyebi ke babeta Président Libaku ouais beta alors on peut na émission babeta Président Libaku mais ça la biso passe ba comédien tu betaille oh ça la biso passe kana mboko artiste kwa Libaku ba betaille ndengeni maga ta makambo to zui to ko mana pona na te normalement Libaku avi papa ngane pe to kito la fin de bosui na zongo na veli msanga na petit na mais bato ba ko yo impoli te ngana impoli yo mo bona yo impoli te na force la ko makam na finga nani oya kana sime mission ye boma aza impoli biloko ndengo to yo kaka no to ça la partie puti na émission a na finga nani te o fingi te to lobeli ka makamba bien na fingi moto te no na loba makambo na nga na fingi moto te na lobi mabe moto te mais na bato ba luka kanga bayaka na yebi bayaka émission a ngalo ba mata na likambo te mais to na likambo oyo moko yebi ke bona likambo na en plein mission wanga ba wanga mango no ngalo ba mata na likambo te mais to za na likambo do yo mo yebi yango ngalo bango soko ngana likambo na bango te bango ba likambo na yo okay bana likambo na yo kwa voilà okay mama to bunda na ko yokela moninga motema bete okay mais obike na awa lukanga na aro balukanga baninga soki jolo nanga eta la vitre cercle pa baninga ba comédien balukanga balukanga na kini mais viki ngala moto bato omoni moto soki awasala mabe soki okoti bonganga pono bomaye soki asala mabe simba mais soki wali kamona moto te bato tu ba yo oma soki kebo simba na moto mais oyo circuler keke soki bo organiser be spectacle be bokuta bina ba fara bino ba artiste elle ngama koso bo betaka baninga ba bord en plein scène boko beta muninga pe bord bo diarrhée zui ya koti na ila toilette ti événement ko nani asa diarrhée yo ke beleza ka bloquer circuler ke faut maman soki moto na bongo batangati te moi to tanga kombo zete za ngana tanga ko bon Président Libaku ayaka na spectacle diarrhée salai nzee wana ngati na otanga na kombo no na otanga na kombo tokotanga kombo te te ngana na tanga kombo mais yo yebi biloko na te na yeba ngo oyoka ngo pete mais bato baloba ke Obama ba spectacle na yo wana etona maka événement ne tout asalaka akinaka mboka na bako simba kisi ouais avo ko babanga ka ba spectacle on dit milongo quoi mais ce qu'on a sani là ko bapinga na to zala makasi na promotion na loba ngo na nino na spectacle na nga ya première édition ba pandinga sa ko ba oti mboka ko simba kisi mama nanga fanjwana babi kina to faut ko simba kisi oui no to simba kisi avant moi na tile plein mais c'est ça aussi qui ça pamba te mais la kina kala mboka na kena na kolia nga bloka na na fanji na nga biki daba to baloba da bongo et comment c'est langa c'est la tika date bela kena nga mboka na kena na fanji ta ya uzumona me siko bore tondisi besiko bato baye bate moni promo ce qu'on a spectacle te moni motrokola venaso aigle fallait les qui aza artiste ako tepe date abibo le to kuta na stade bato roya OK mais a même na 3 mois kaka ya marketing ouais do eloko leki marketing ate exact OK faut marketing ezalaka ba dédicace no président vraiment na pesi mbote na maman Dani Ngwalundu le cœur de commandant Raïs na pesi mbote na ngai na Sublime 4 artiste moko ana makamona e yo bakalate to cha badat artiste cha badat donc na pesi mbote na manager na ngamo ko Ferrol maestro manager donc mbote parce que j'ai moto awasa la leader Obama
Darol Okemba, le cœur de maman Menizia. Non, bambo te passe boza kuna. Na pesimbo te na maman Raissa. Motema colonel Yvon. Na mboka Pointe Noire, do bambo te belé passe boza kuna vraiment. Et ça l'a bien. PDG Maxime, Nangama Koso. Non, bambo te passe boza. So ningo on met la moi jouer jouer na primo quoi bien. Qui passe à président Maxime donc. Bambo te passe boza za kuna vraiment. Na pesi ba artiste nanga nyoso o bazala ka bastu ba ida ka leader Obama to sala ka boulona bango na pesi moto bambote donc bana nouvelle vision tout Congo bambote pona bino. Merci président Obama to sepeli vraiment ndengo répondre invitation na biso balobi bo s'abonner na Makia TV bo commenter vraiment bo commenter bo aimer bo komela biso ka ndebo mesana neto kindaka nango bongo ezo sala biso bien makasi to lela bino ya trop mais ce qui moto a une émission a lobby maramokiki donc bo benga sona ya oya susu wa siko ce qui ponga lobby mabe moto te OK la lobby na ngaka ndengeza mais ce que moto ayi amo le basika le maramokiki to bimisa siko bloko kina kunda donc to kozongisa so président Obama ce qui moto tumboli yo non na Makia TV ba yo kambunda vraiment ba yo kambunda émission qui toko pe elengi vraiment merci te lela bino ya trop ciao Tolela mingi asemoliso mboka mingi esprit David à la star yo zaka nini yango ba vidéo no panzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV maman nanga mes frères sœurs kabondo taunja tibiwa na ebisi bino makambo za obeba na Congo Brazzaville ils ne sont pas au courant ils sont au courant de rien siko nga couche jeter na chabino courant na ebisi bino bo s'abonner na chaîne zaka moko chaîne kangi Kinshasa chaîne kangi Congo Brazzaville kabondo taunja tibiwa yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo za nini yo moto otala ngo ningo s'abonner ningo commenter ngo ba so chaîne ngo komo nini bo s'abonner na chaîne ka moko Makia TV kabondo taunja tibiwa Makia TV okoja makambo minene ngo baba histoire ya ba artiste comédien na biso ngo baba derby ya ba artiste na biso kota na Makia TV okoza jamais déçu en français aussi vous serez jamais déçu avec son Altesse Maman Lobeso kabondo taunja tibiwa babi aw ozala jamais déçu tala kin Brazzaville aw kina miki chaîne yaka moko Makia TV vous s'abonner vous partager ba commentaire ba j'aime na bino wana yango ndesa na biso toza yo muto na problème mozo lekila yo mo ebika makambo ndeza par rapport makambo boina moi li solo mo bo para OK no beta ngo ba mona ba peso ba conseil OK no musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela ani babuka ngalo kolo nini yo mama na yaki muta liboso tikanga émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaise moliso mboka yo pe yaka na osila keno musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela ani babuka ngalo kolo nini yo mama na yaki muta liboso tikanga émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaise moliso mboka yo pe yaka na osila